Ba ndeko na biso ya basi ya lelo zo bon ba komi ko envier pour na posa trop na ya zala kana mbongo na kati ala taka bien a changer ba sac c'est ba vana ba ninga na ye fa bimisa mbongo asombela ka bongo masanga tout consort ya omu lelo ba fille ya lelo baza ya kobeba ngelo ko pe ya mabe na te so fille azana homme marié na mo boy. Parce que les jeunes garçons, les garçons libres, ba merde na mutu. Vaut mieux dans un homme marié, ne biso kabwani na ngazaka juste na mwasi ne wazala na ndako c'est tout. Wana yondo lobby, no azaka na mwasi na zala na ndako. Eza bongo. Wana nga na opesa opinion na nga selonga. Kasi là nous lisumu zo sala parce que on moni bien que mobali ya batu aza na alliance, aza déjà équipé. Il faut approcher yo. Pourquoi pas yo mwasi koboya? C'est que Erlov yozo comprendre makamunga na lobate infidélité mobali na Bible ezalate na lobite ke na obalate na lobite ke na obalate nga nazo lobaka po bino botelemeli o ba fille musu ba koma kotika ba jeune garçon et pourtant jeune garçon sala ka koleka ba non moi na kin surtout 100% la plupart ya ba jeune fille ba bimana ba homme marié ba cause ata 60%. 60% ya ba jeune fille oyo bazobimana ba homme marié anope ya munene pone tingabwe ena homme marié mota osala koleka ngai eza homme marié mota osala koleka ngai tandeni ba homme marié no ba milana ba kisi ba milana na ibe onti ba milana ba kisi me pate ngambe ko finga te za na fingi débat oyo pende to okende nango ozape na mutute parce que ba argument no nyonso opesa eza terre à terre. Vous comprenez? Toi na télévision. Oui, toi na télévision. Ena batu ba ote atrobe solo mama site ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de télé loi sur le biso makambeya. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amnaona ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas Toyoka Yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV où il y a les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abili la ndenga indusa Victoria est certa. Amen. Abonnez-vous massivement à Congo Victoria TV. Balobi désormais, vous allez suivre Gogan Tipram de King de Congo Victoria TV parce que donc merci beaucoup na boss de JB Kumaluta, les grands pétroliers de Dallas. Merci beaucoup na Adosenga depuis Suisse. Merci beaucoup na Vienanga, grand prêtre Wilima Vita na Dallas. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup à Jemima Gros Bébé. Et merci beaucoup à Gabi Makuta, Matoto Kalambaye, Serge Lukoki, les grands marqués d'Orléans. Voilà, émission analyse débat. Le tosso la bongo. Pour Nanini, Lelo, et commis, Ata Moutou, Aza marié, mais ma fille, Lelo, pas marié. Est-ce que c'est important? Et là, on est bon, on n'est pas marié. Ma fille n'a pas de l'eau. Elle n'a pas marié. Elle n'a pas marié. Balé sous ma jeune garçon té. Balé sous ta génération n'a pas monté. Pardon, pas génération n'a pas monté. Comment on a l'alliance mais fille moi quand on a donc allez bongo. Oh, il va toi mbaka na linga kaka bongo tout sur le awa, toi na débat. Nous sommes avec Patrick Ngambe, nous sommes avec Erlov, l'artiste, et grâce à Nzimbo sur la poto. Grâce à moi aussi, et ben baba mi bal ba expliquer biso est-ce que c'est normal lelo ndaba na de marié mais moi aussi a Hollande kaka aliga marié na bongo. Ba garçon lelo on a même boy moi mukolo
Mana moi car, moi marié, mais avec un gars bongo. Est-ce que ça l'a vraiment? Tout selon on a débat na biso, na nzela giso, soit ça vraiment direct nanga. Et on n'a pas moi aussi parce que on va boire biso. Voilà grâce Nzimbu, Messi Noir Boni. Bien suprême Gogan. T'as le cœur azate. Ah, ils ont un maram nayo. Air Love la star. Bonne santé. Santé très très bien en colo. Tojali. Tojali. Voilà, Patrick Ngambe, le poids lourd, bonjour. Ouais, bonjour, je suis pas Mkoga depuis Mbotina. Tu vas jouer, il va couiller au tel abus ou quoi. Mboti Beleka. Voilà, Natigali Kanayo, parce que vous êtes doyen. Patrick Ngambe Lelo, et moi, les gars là-bas. Pierre Mo, c'est moi, a marié, a Kangi, Mobile Lena, fille, mon fille, on a bien notre tout photo ça n'est kaka. Mais ni ça là qui Lelo, attends, mon alliance. Na maboko à Bali. Ma fille n'a besoin de Lelo, Bali n'a mis qu'à marié et non, bah célibataire. Mon analyse, c'est ça. Voilà, merci. Omoni, bah, nous avons vu à Bassi à Lelo. Lelo, nous avons comme envier. Pour vous, on a posé ça, trop snaïs à la canambo. On a kati, à la tarabien, à changer à sac. C'est bah, va y avoir une année, Fabi Mizarambongo, à sommer la rabongo, masanga, tout consort. Il y a un monde, Lelo, bah, fille à Lelo, basé à Kobeba. Lelo, biso, bah, jeune, boy. Comment on est là-bas, c'est papa Mikolo, aujourd'hui même, bisou. Donc, moi, c'est dans la année, quoi, pas dans se limiter, même si on a 10, 20, on préféré Mouto à une alliance. À l'époque, ils avaient qui sont dans une alliance, c'est difficile pour moi, moi, s'y approcher. Toi, Lingaï. Mais les lots, la plupart, moi, on a 100%. La plupart, il y a des jeunes filles, on marié, 60%. 60% ya ba jeune fille oyo bazobi mana ba homme marié anope ya munene da yebi kende to kabwana jo oyo akena metu kola na mwasi na ena bana na ye parce que quoi envie yebi ke homme marié wana aopesa imbongo homme marié so bakabwani homme marié akena ndaku ne homme marié obenga ete ye pa obenga ete ikoko permettre pas kende ko sala ba shida ne msusu tout consort bande ko na biso ya basi bana posa bana ba téléphone cher. Sur le téléphone, cher, on a dit que nous avons marié mon boy à nous qui pengate, à nous lander vraiment des questions dans un jeune garçon mon boy à nous lander des prix. Génération Zayako Beba. Génération Zayako Beba. Bah on marié, bah ça la Nzambe, bah mission chrétien. Comment on voulait là-bas on bassi l'élo. C'est pas normal. C'est pas normal. Bah jeune fille à bah génération de biso. Ba olinga so biso vraiment te. Da so ko zani nanga alinga changa kaka mutu moko boye kaka so anniversaire mo soit ya camarade nemo ba na même jeune garçon ka to keni nayi. Mais de base nayi ba mo tia ba on marié. Pourquoi ba on marié? Est-ce on marié ça là ko les jeunes garçons même pas. Ba la nani mbongo bien matériel. C'est ça. Voilà Patrick Ngambe tozongela yo bien dit. Voilà eta émission mo débat ouvert. Na mo de kasi ndimbo nga ko attaquer mais kasi ndimbo ngolo wan. Et après na ba homme marié musu ba sala bien ko ka ba jeune garçon. Et a te sozaka homme marié ko konsala tete. Ba jeune garçon belé pe ba yebi na bango eloko te ba futa na bango. Et puis nga na mo na ngelo ko pe ya mabe na te so fille azana homme marié na mo boy. Parce que les jeunes garçons belé peto ba garçon libre baza ba merde na mutu. Vaut mieux na zananga homme marié na yebiso akabwani na ngazaka juste na mwasi ne wazala na ndako c'est tout. Wana yondo lobi non azaka na mwasi na zala na ndako. Eza bongo. Wana nga na opesa opinion na nga selonga. Ba homme marié ba memara pe ba 3 ba 4 ba 5 filles bazali. Mais eza bien et ça peut l'autre côté. Pour même la Bible lobiango mari aimez vos femmes et tiango na pluriel. Moi si mon côté pluriel et bandina de ata mutongo lekisine dose azana na 5 basi mari aimez vos femmes. Vous aimez vos femmes et puis Bible zo loba ozana bango 10 ezali sumute mais bango nyonso zala na bango ndenge moko. Boyo penser que non ndenga akolinga mwasi ne ya ndako wana
ndenge apesa honorer mwasi na ndako ndenge pa ezale pa non. Mais ce que ça bongo te yende quoi commencer à pécher ndeti nga na zana ça à pécher parce que nazo ça pécher te Bible eza bongo Bible lobi bongo Marie aimait vos femmes so zana bango 3 wana ozwa soin na bango ndenge moko mais so ozo faucher moko zo kene bwe so wana komo mema lisumu et lobeli basité so yo non lisumu ozo sala parce que omoni bien que mobali ya batu aza na alliance aza déjà occupé il faut approcher yo pourquoi pas yo moi sur roboya. C'est que Erlov yozo comprendre makamunga na lobate infidélité mobali na Bible ezala te infidélité ezalaka ya mwasi na Bible infidélité mobali ezalaka te et puis mwasi ataka infidélité mwasi Bible ezoloba soki na kawa na Bible sukola maboko lobi soki okolimbisa olimbisi soki po olimbisa te ezaka yo mais infidélité ya mwasi ya mobali en tout cas pour na nga to kokosala ngo débattre voilà parti na bango le mot ba tika pa la Bible buzoba comprendre d'abord Marie aimait vos femmes moni Bible en fait Bible est le but qui est respecter les femmes d'autrui ou les maris d'autrui vous comprendre il y a on appelle cet exemple mari d'autrui par exemple respecter mobali ya batu ndé grâce à zo quoi encourager que kobimana mibali ya batu c'est mieux ce que yé fata ce que abala kan parce que marié o yozo bimane azo ça déjà vie na yé na bana na yé donc yo a yiba zo l'exo temps pour rien parce que abala yoté et puis ezala bali yo za des femmes vous comprenez na mairie ba des femmes té c'est quoi ça les famille sont déjà yebi deuxième femme c'est tout donc grâce à Nzimbu c'est tout et puis il y a pas monde toza mokilo eza na fille nyonso te il faut karaga akota voile atia bag non mais ozo vivre vie nyonso yango yo ndenge ba oyemba mikolo moni vie nyonso yango nde tozokende boye yango kaka tosala te ko to koma po to effacer et na mususu mo boye tosala na ba jour ya non grâce à Gogan na lobite ke no balate na lobite ke no balate nga nazoloba ka po bino botelemeli o ba fi musu ba koma kotika ba jeune garçon et pourtant jeune garçon sala ka koleka ba non et na marié mususu o vivre na ye na kosote o se retrouver koleka kutata o jeune garçon mo bwazana moi jeune garçon mo weje ce que biki au vivre na marié mon robo na mbet aussi retrouver koleka ba jeune c'est que ba jeune ba banda sika pone tinga bo yana on marié mota o sala koleka ngai izana on marié mota o sala koleka ngata ndeni ba on marié no ba milana ba kisi ba milana na ibe ba milana ba kisi on marié mota mela kisi wana ba o yo zaka na bango et puis ta ba milana yo mona ne ba milako a mela wana misu na yo na lobiseka yo mona ne ba melaka na mona sombela ba yo kasi na so ba on marié na bo limbisa ngambe na bika yo oluka ko se faire voir makasi koza garçon moko oyeba makambo kosala selo ba émission puis na maloba no ndenge ozoloba pea nga na ebite ba o baza ba témoin na yo nde ba ko témoigner yo mais pour na ngai komona yo boy na makambo oloba yo déjà bangi ba marié wana na bangi ba ko ndenge non bangi ba moté bozola na bango pour les a osombelo téléphone azolo mo $50 mais si le cas y a un mariage grâce à Nzimbu lelo yo grâce à Nzimbu obalani na mobali no ba ye famille mi balé kutani ba pese grâce à Nzimbu mbongo mobali a honoré yo s'il te plaît achona ndako libala grâce à Nzimbu lobby oyoki mobali na yo abima na jeune fille mobwe na ndako boti bozana 5 bana abima na jeune fille mobwe oyoki ka sombe jeune fille wana soit mutuka obelo pango yo grâce à Nzimbu ozala ka bien parce que yo zo défendre bango ozana no laisse bon ce qu'on ça nini aya ye azu mwasi non il y a azu mwasi pour à Monique c'est bon il faut bakisa mais nga place naza c'est na bundani c'est kazo qui penga bien te en tout cas sur nga pe naza na nga je m'en fous je m'en fous mais tu faut tous en amitié maman beton di makaba ninga bayaka c'est longa moi débat oyo lelo aza jeune fille non aza part ya bango ndé ba bimana ba on marié parce que c'est clair à défendre les locaux ya salaka tu comprends s'il te plaît à défendre les locaux ya salaka déjà que mobali atata na ano et pas nezo le bela et le retour na que non na continuer biso ba jeune lelo nga personnellement ser moro boye sur des dans alliance ba balaye franchement non c'est difficile Bible respecter les femmes d'autrui. Vous comprenez? Moi si oyo
mobali abimiseli da mbongo deux familles bakutani balie mbongo na nga mwasi na alliance lobaki na ye bato olongola alliance osaka nini obomba ube ba je ba comment ça la alliance mukia zu bagi ma munesa nini ala ni sin conscience na nga moko femme mariée c'est difficile pour na bimani open ba bala légalement vous comprenez mais siko ndenge bango bana basi basiniaka mobali na alliance ya bato papa moko 60 ans na ba ne pe mikolo baza ye andimine puis a défendre on me ba débat boy folu ka batama ye to za na ba na plateau on mo finga grâce donc toza na plateau oyo ko sala no injure parce que non na zu pas parce que za bongo et puis mais pas ngambe ko finga te za débat débat oyo pende to okende nango oza pe na mutute parce que ba argument no nyonso opesa eza terre à terre vous comprenez toi na télévision oui toi na télévision et na batu ba atobeta lisolo ya ba homme marié ne ba jeune fille ba mali to za bona président Chiki Mike ana alliance ne ya monene tu comprends malibanda yo on a pesa ana alliance et alors so il y a pas jeune fille au abalate fille elle fa boya faut expliquer que papa Zéla s'il vous plaît jeune fille faut expliquer que papa au bala déjà il y a autorisé pourquoi on comprendre déjà c'est quoi nini Kizou wana ki jeune garçon parce que marié bazo gagner bino na 3 points na plateau boye comment bimisanga ndeti na izana mutute na mutu makasi na parce que ça péché te ça péché te sala na mwasi sala na bango nyonso ndenge moko mais soko comme ozwa mususu ozo traiter bien te ozo tika bongo mususu ozo tiena nini wana komi na péché. Voilà, deuxième question. Pardon. Grâce à quoi penser qu'à te, ce qu'on dit maintenant homme marié, et à la aloba non que non grâce à non mémo boy, non so melo boy, qui peut coller comme moi sinon ça n'a qu'une banne, c'est faux. Voilà bon, yosko zo beta na ngama solo mususu. Ezapene bele bazana ba homme marié ba se retrouver et puis ndeto beta di solo boy, ndeto vandi boy. Pes exemple. Ndenge to vandi boy so yebi ke fille onda za bazana homme marié mais a vivre bien makasi. Ko le ka fille mo boy, oza na garçon mo boy, garçon a beta. Makamno tu le débit a tele Hollande bien matériel. A te yependa za boy fa bala. O bala kan. Solo ba konjali kolo te. O bala kan, tant on vit na mobali ya batu. On marié a ça la foyer na déjà na moi sina bana. Yo garçon mo ozara na. Si pas on va débat boy, ba bato mitu et ça la poto ça. Non. Ndeti na be mbala sima so benginga. Nazala ndeti na Patrick Ngambe na yoka ke menon na zane na plateau te. Mbasi maso benga pona zane. Eza candidat eza lisolo. Voilà mbala sima simba te ba. OK, apaise-toi voilà. Non, tu n'es pas que repose na net débat boyo. On a problème non balé. On a problème. Encourager ma belle. Na yebi ete na yoka ma ye. Est-ce qu'on a un problème nende? Na yoka non na yebi ote. Voilà, deuxième sujet, s'il vous plaît, deuxième sujet, bon. Grâce, calme-toi. Ça va le dire que, bazo qu'on vie, bablo ni bon. Mususu yango. Bon, pour nous te bien jeune garçon, bozalaka, on a moi si na yopé, bo vivre na yi. Mais wapi na moi 2-3 nzonzinga liboso. Mususu osala bon na mupandi. Bon, c'est parce que on a bon belé yango okabula basani tout parce qu'il faut benda pour pesa koto yo yango créer makamona tout. Bon, si problème en fait le monde doit boyer ça dépend. Comprends, c'est pas dit que tout jeune garçon ni on s'en va nzonzing. Mutara parfait na mokili azate. Tu comprends? Et ate que ceux qui n'est dinga na zabwe psychose na zabwe nazana o c'est pas tout ça batunyo sauter. Et puis et quoi arriver pe na rabuna na des bases na ngati mais ba fanatique parce que ba fanatique ba yaka surtout mingi biso ba star boy fanatique a woya na mais fanatique na ngati on azoya yebi ki na zaka na mutu tel par exemple on a pesa exemple on pas ndimi ke non mutu na ndimande ni on a vivre na moi na ngai bi ki na mara na moi mso epi ya yebi conscience yebi on a tout ça théâtre non ye mutu azoya vers ngai bi ki ngana zaka na mutu tel na vivara na ye aye bien très bien et puis ye mutu azoya aza fanatique da ye azoya en fait moni za bona bolingo batnu sur total ka ba intérêt moni on marié on attend azoya pas jeune fille a tel intérêt na ye et jeune fille a tel intérêt na ye que a somme la téléphone jeune fille a tel mbongo oh marié nini kaleso
yo on a image on te bataka on a ba WhatsApp moi sinon mbali bayambani na muto mobali batie kaleso na muto moi si batie ta ba dollar rebele boto linga na poani pour l'intérêt c'est à raison et ngama da raison ça monde intérêt monde tout intérêt to sambela poani pour na bokonja likolo so ezaki pona ngote to salelo te mais Gogan ni na sujet oyo utopesa nga na part nanga eza pasi na biso ba jeune lelo parce que mingi ba kufaka tozalaka ba jeune parce que to vivre bien te na zui part nanga nga quelque soit nzala quelque soit pasi na robima na femme mariée te na robima na ngote grâce à ba pesinga ne micro ngane na loba yo po loba te yo po loba wana sko katanga maloba o katanga maloba te ba so tongo obokana no me mapa na ngabo répondre question yo landa nga za journaliste ngai na point na nga ko sala ngote parce que moi sur abali o ba peseli mbongo so bima no za malédiction oui eza disumu makamne bando simba te comme ça même na mobile bala isa mabe na mobile na yo défendre mo patron la mingi bible non c'est le nom mabe yo c'est ko yo faut mo défendre non ya pe na bible no défendre on na ndenge ya mabe bible no défendre on na ndenge mabe parce que bible tini mutu te sala mabe parce que nzamba za bolamu nzamba za amour to nzamba sali amour amour yo même amour n'intérêt nzamba comment jamais amour n'a intérêt biso nde batu to ya to créer que non so to vivre na mutu na vivre n'a intérêt nzamba sala mokilo ya sala mokilo intérêt yani nzamba apesa opema intérêt no ya pe mano ezarani okumisa yo neza normal mais te que non yo kumisa lo ramoki yo nazoki ozoke na débat sika to okende to telemika sika moko mambo moi ba on maria ngo pe ba en fait eza ngo mutu suso moneka bazuka ano ba china loboko mais eza ne mutute c'est un peu irresponsable moko boye msupe moi so bala yimda super msupe gigolo moko boye mais bon moneka na ano donc yo benga ke on marié mais msu na ndakune kuna moi simta sala nyonso azani irresponsable moko boye yo moneka na alliance ka boye on marie c'est na bige on marie ne so ba intellectuel qui a dit ça c'est personne vous comprenez ils ont bloqué ba ndeko na biso basi ba osala bazo ko envier ni vana na mobali na o yebi ke bobani na passe lo biso nzamba sungi okobala okozala ya yo moko comment yo conscience na yo moi si donc on vient na mobali ke yebi ke mobali na be aza ya ngate donc neto la ligne neto sali ne surtout altuka bone awa azo ke ne pe ko sali pas mutu msusu oza na ngona mutu mais vous êtes pas l'aise franchement énergie ya yemo kata sali ngaki sali mutu msusu énergie ya yemo yango okufa na ba yango oza ba sidati te manda ba marié sida zakate parnya sida pas mutu koti sa sida na marié te yiba na marié ti aussi ça bima na marié ti aussi ça oza na maladie te maman na jeune garçon kaka ozoa boy osila ni boy bona zo tout te ba point oyo zo simba yo nazo tout ba point simba mona yo ndo oza no kokopesa mutu malade marié ba marié ndo mona bango bazana ba mayele moko po batala nanu aza bana na ayaka kibudi te Maria yaka kibudi te mais jeune garçon akobeng soka lelo na bara bandi simba libele ti amemi okuzu esimba kate kote wo na kuzu préservatif ezalaka na kuzu et alors il kamba ki publicité te o mona ke makambu yo préservatif ezalaka te no kota kuzu te patike ngamba kota kuzu kicho hotel nyonso place moni endroit nyonso oyo ils ont intimité à bolingo bachaka préservatif le patio ko na bablo oui ngana gente umenga sala bolingo nyonso bato basala ya ba couloir ya ba kiti na boka longo ya ponga liboke ngana sala nyonso munga tona bala na ti ano na difficulté ya zonga sune ba biloko oyo bato musu bakoma luka basala lelo ngana kota kuzu
nga na sala bolingo ya ba marque tout qui a dit que acteur marié sidé d'arrêter ne so sidé d'arrêter yo kasi ne marié to fa azobima na yo moko moi jeune garçon qui yiba bon mon fille on a na zemino pour loba na o yango bongo kaza zemino seke bosala bongo même marié bi nga za bana nga na buena na batu bena simananga marié koko jamais aya mata yo kaka boye soka mati o seka bosi bo 8 ans bon meseni a commis la confiance na yo azio pena confirmer onde siko maria ko confirmer de confirmer mutu mususu yo pensez va confirmer pe bino yo bi ka onde nga yo bongo zola nga batu mo o nga na kena bango likolo OK exactement nazo ba makambo eza sens mais ba hotelemela nga na makambo eza sens so yo makambo lo ba obuleke eza sens makambo lo ba bato ba hotela biso ba mona te ke ba mona ke yo malobo lo ba eza sens te ndeti na abwe na baye débat na bino parce que na mona ma eloko bo sa te yo ne zo ebelo salate yo ne zo ebelo salate bongo yo bino simbi mo mbongo na ozo raisonner yo moko lata ndongo zana même maria za tana te maria tamula mutakala bongo bana na ebo mo sina ndako maria boy ndeni o maria boy la te faut que ndo somba mo pantalon na yo mo polo na papa ngai ata na bali omenga ata na bali ata na tie alliance na ozaka lo lengi na za boy ya pesa mosi ya ebi vina ngapo ya pesa mosi mbonto sikozo baneni kina vino apisi po mondenga nye suke simba kate ndeto oki te na biboye poti yo na onde ko simba te je mafuna vino na apena tina e bango te na osana yo bi basonga na kabela mbongo na osana bango ni après tu basonga na kabela mbongo yo zate franchement je te dis c'est pas yo Erlo après émission ondo ozana na invité yo wana loko te na invité yo après émission on se vantait pour rien na bato ba otala bato ba yebiki nga ke la ni castel na ke la ni koi na ke la ni beaufort na ke la ni à manger à boire invité yo tas ko place yo ke garçon ba fille le roi ba grâce ya bango monde ba luka mibali il faut pas citer mon nom quand on a ba fille lokola bango ba fille lokola boyo grâce la mokile zaka yo non ba fille lokola bango ba luka mibali bango moko parce que pour moi moi si oyo a se respecter ka kolata boete on lata boete parce que tango lata boete on a complexe o waze kwa yemba yango asale ti nga na mona bino bona tie bino kate ngati na moni bino bona tie bino mais ozo bangani devant mobala batu mobali nini naza okipe moko nde naza okipe vaut mieux marié que yo mais simba pete yo ngai nde yo zana simba te ayebaka l'émission mais aoteka déjà aluka cop siko mutabo sensationnel na ba débat franchement aoteka ni moi kwanga esantia bas nango abita kwanga esantia basomba ngo te yo sangisi nga na ba jaka o eza d'abord esantia ok to chité parce que tension à l'écolo pona ya na ba jaka ba garçon ba jaka une femme qui se respecte boy en tout cas, mon père, c'est l'américain. Je suis libre. Naza mama te. Toza ba bantu. Non, raté biso ba congolais to ba bantu. Moi si o se respecte congolais, congolais. Tellement na lobi na bino ba garçon bozana ba mbongo te. Na préféré ba marier. Yango mne bok ni. Parce que ba marier ba zo bino ba sakana. Ah oui. Na préféré marier à mais yo so na ye pa na yo ozana nga boye na boyo. Yo non pe so te passe habillement non c'est pas on a pu en sumbongo maria on sala ndinga na so apena pi en sumbongo bonne bêtise boy ko ba mambo sala na ebite mo si na place za so azotala pena na oyo kelo mbawa pour yo nga mutu lokwa yo penza ngai atuka na ebite asande ye mutu lokwa ye ngai na débat boy ba mineta son père au tout ça ba débat ba sina atuka ye peso azala kana ebite oza ba bassesse franchement pona elbino yo nga na ebite ba jaka bato c'est combien est l'américaine zela parce que so moninga kufinga mwana kopima na yo ndeti ngeza abomination okoko découvrir jamais kopima na finanga
jamais yo papa na yo jamais maman nanga ok ja yo mo sanga yo benge ya c'est que basi on bizengi alors on ba lekela na famille on ba papa ba contact voilà donc comme les souka émission donc comme les souka émission na biso voilà Erlo calme kota calme donc okena mupende poa nazale ngana kokokita na express na ngate na eboye po ya lobisanga mingi na bagarso bagarso baboye ya batina te selon nga batina te ngambele poids lourd de la presse nayebi koza capacité na ngai yebi ba respect na zaka na télévision franchement epa na nga te caméra o namoni ntina nango lisusu nakobwaka lisanga te nakosala eloko te na 4e mission o bongo eloko eza te chic balobi ye oyo babi yo loluka okanisa bamaki na bayamsu wana nga nazali donc ça bemission naloba na ofinga so okangisi mana fingi okangisi elbouf na fingi donc botika mpo maza mabe donc merci beaucoup à suivre ciao osola ma site ce total ma site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague tele lo solo li biso makambeya Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue Victoria Certa, amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga ilusa Victoria Certa. Amen. Chiki